tokolo baboye na mboka na biso soki bana na biso ya génération na biso bazobota na buzoba tolo babongo na buzoba po batata bakambi na biso ya ekolo bakamba biso na bokebi te bazwi biso bilenge batiki biso na loyenge na ba distraction bilenge bakoti na buzoba baweleli biloko ya mukili bapose ya mukili yango moni bilenge ya lelo tobota na buzoba donc erreur wana eza pa bakonzi ya mboka nanu liboso bango tobana kokondane bango liboso après ça peut kokondane na bilenge ngo biso moko lelo to comprendre tozanga koyeba ke toza bilenge ya buzoba bafo sala makasi totika buzoba mais passe na biso to buzoba na biso pa bakonzi surtout bakonzi ya Congo ya lelo surtout aussi mukili ya kala ndenge ezalaka avant l'homme blanc aya na Afrique mukili ya kala ndenge ezalaka bakoko na biso babotaka pe avant na ba âge mikie mais tellement bazalaki organisé bazalaki établi na mibeko moko normal que tantôt mwana oyo azana ni moseka mobali oyo akobotisa ye nde ye mutu akosala nini akobala akosuka kaka wana omoni mais lelo kolanda mibeko ya mundele oyo ayela biso déjà na Afrique bon tu es aussi indépendance ba continue biso ba comprendre que bazo comprendre bazo zanga ko sosola que tu es indépendance ba s'adresser kaka na buzoba o mundela memela biso yango moni lelo to ko na makama oyo to sana ngo lelo oyo eza faute ya kozanga culture na biso 1.3 ba parents ba occupé sous bana bête parce que l'état est sous charge ba boti na biso te yango bana ba komi ko linga voix pour na mbongo leki so ba l'état zo charge ba parents na biso jamais bana ba ko linga beta o ba linga à moment lelo ba biso ba fita mo bota ba 15 ba 16 14 mona bota pas possibilité za souté ndeko na so baozo bazemi na baje ba 14 15 ans boti déjà eza pona nini ndeko bon pona ngai na monango ekozala pe volonté na bango te ba condition mboka na biso en plus ba parents kala bazalaki ke nontango aza na jeune fille na ye aosa ele nyonso oyo esengi kosala na mwana mwasi mais ate comme si lelo nde totambola na condition mboka na biso voilà. Donc, condition mboka, nde osala ke ba jeune fille ba bota na ba âge miké. Au secours, je suis Congo et je demande un secours.